kaka bongo nde ya lobi maman va kufa alobaki en vraiment clair ke tina okata motema boye eza ndeko na nga mo mutabo minga parce que nakoyeba te bana ndeko na biso baya so mpe makambo eza ya solo lopango ya yo te bakomi lisusu awa nini yango boye ko so nayebaki bongo melinga na ya awa te bandoki biloko kasi bokokanga ndima bino boza awa bokolukanga ka bino kake bosenga butatuliwa naoluka bino te bana oyo ozomona mibale oyo plamedi oyo na ndeko na ye oyo alia tata na ye oyo wana kuna alia mama na ye lopango oyo ozovanda eza ya yo te mama nayebi bien ke lopango eza ya cousine na ngai ok mama présence na bango tosalanga bien te mama ya na kombo na yo te bosika ozoloba eza ya yo ndeni na baloba na ye mama ndenge atikelaki ngai alobi nangaki wana lupango na yo yanga mpe siko nazwa mpe lupango wana ekoma ya ngai ti maloba mowei nde yo yango siko nazwi maloba wana na kanga ona motema na nga mama na bango bapesi yo part na yo yo tikai na part na yo yazwi part na ye yazwi part na ye mpona nalala nano nakanisa nano bongo nakopesa réponse kaka ya briske kaka bo nandimi kaka ata kutu nakozongisa motema yango nsima mais fo nalala nano Ngai Nazali Docteur Trésor Mosio Ekuchu, médecin du gouvernement congolais et actuellement médecin directeur dans le centre hospitalier Mosono. Centre hospitalier Mosono, idée nango principale pour salema ezalaki nini. Tomonaki bandeko na biso mingi kozanga makoki bazo kokate kosala ba examen na ba appareil kili ba appareil opona kozwa ngo faut kende libanda mboka soit okende na ba hôpitaux o biso nyoso toyebi na ville ya Kinshasa. Alors biso tolingaki toti ya centre hospitalier Mosono na kati ya Bandaka place oyo bandeko ebele bazangi bongo ebele pona ko se faire soigner na ba milieu biso toyebi mais kotiela bango siko ba appareil wana mais à moindre coût oyo kosala examen wana mais na prix ya muke. Na centre hospitalier Mosono tozali na ba service presque nyonso. Tozali na service ya gynéco-obstétrique pona basi et pona basi pe bazali kobota. Tozali na service ya médecine interne, service ya chirurgie, ya pédiatrie. Tozali na ba appareil ya imagerie lokola ba ECG, ba EEG, ba échographie, ba endoscopie, ba radiographie. Et puis tozali pe na service ya prise en charge à domicile. Okoki kobela ozana ndako makoki ya koya hôpital ezate obengi numéro na biso ya contact biso to délégué minganga ti place yo zali po bazwa yo en charge. Tozana banque du sang awe pana biso. Pendant un mois, ba spécialiste ya maladie gastro-entérologique, ba maladie etali kokonda sang koyeba cause, makila kosila pamba, libumu kovimba, ba gastrique, hémorroïdes. Alors tobengi ba spécialiste wana bazali na biso elongo awa pendant un mois. Pona 10 000 francs kaka okutani na spécialiste ya ba maladie wana akomona yo et puis a traiter yo na 10 000 francs na yo kaka. Notre adresse avenue Boula, numéro 19, quartier Aboula, commune Bandalungwa. Référence église Mangembo. Pour tout contact, plus 243 82 053 25 52 85 00 120 22. Centre de santé Mosolo. La santé d'abord, l'argent après. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Bravo Jésus, cette émission que vous ressemble. Émission de Kokanayo et Kokanangaye et Kokanabisonyo, surtout abonnez vous si massivement, aimez la vidéo, likez, vous ne serez pas dessus. Bisson Akati à chaîne Abso Télévision, Bravo Jésus et chaîne Abso plutôt. Je me suis habitué à dire Bravo Jésus, chaîne Abso chez Bisso Télévision, Tolobaka, Yesu Christo Motola Liboso, sponsor officiel le numéro 1.
hein yende senge to zongisa matondi epai na ye po abongi na lokumu abongi na masanzoli. Merci na bande kono surtout au côté la biso un peu partout dans le monde na moni kuna ba côté ya Irlande na zo ki lelo appela mde kwa Moscou na bi oh Moscou na talango kala na théâtre mais félicitations, merci beaucoup. On est suivi partout, cette émission est à édifier, ils ont transformé Batou. Le plus important c'est ça. Le plus important les alliés le personnage de mais le plus important les alliés ma soloté. Le plus important les alliés c'est qu'on peut faire mais le plus important les alliés tomber ma Batou vers le sali. C'est ça le plus important. Ozo salama benandeko, ozo ina, ozo finga, oibaka, obotola kelo kwa mutu. Yamotu ezali ete olekana ko se repentir, yamotu ezali o se convertir, yamotu ezali o changer nature aux anango eza pécheresse parce que nous sommes tous nés na libot na libumu o ezali ya masumu. David a kolobango ma mère m'a conçu dans le péché, c'est-à-dire to wuti na lignée ya masumu et c'est tozo kola na kati ya masumu mais Christ, Jésus-Christ de Nazareth, Dieu vivant, le Créateur, avant la chute dans le jardin d'Eden, Koloye Swalinga qui était moto azana nature nae. Nature ya Jésus-Christ de Nazareth. Nature ya Yemoko ya Bonzambe. Parce qu'elle a créé l'homme à son image, à son ressemblance. Pour la ressemblance, il y a Christ. Et Seigneur n'a yo copié les caractères de Christ et les comportements de Jésus-Christ. C'est-à-dire ce qui nous recommande dans Corinthiens, où il y a l'obi que bateau ba la idolâtrie, bazo la impudicité, ou bazo la kacha ivonnerie, ba ko hériter royaume de siété. Pour éviter cela, et Seigneur n'a yo au vivre na kati ya vie moko ya sanctification, ya purité, ya droiture, via ya vérité et pourquoi pas la sainteté et le plus important c'est la sanctification. Livre Hébreux Zolobelabiso, chercher la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra l'Éternel. C'est très important. Merci beaucoup na bande kono surtout bazo landabiso tozo ngakat na Yesu Christ Masia. Le but de cette mission. Merci à l'équipe technique Mobimba Chebiso Télévision. Merci à mon solo. Merci à Papa Eli. Coup de chapeau à vous. Moussa Kitoko Bozo la biso. Que Dieu vous bénisse vraiment abondamment. Merci à Bande Kono sur la biso. Merci à Bande Kono surtout à soutenir émission Bravo Jésus. Soutien Bravo Jésus. Aux alliés membres continent Kota. Aux alliés nos membres étaient hier aux alliés membres pour nous soutenir émission Oyo. Membres soutien Bravo Jésus, les alliés malamoui parce qu'on a beaucoup de choses, tout ça dans le cas social, tout ça m'a bébé, tout ça dans la carte, tika etenza balo la pambola de connaître soit contribuer à chaque fin de mois là et nzambe nanga amona yo. Nzamba pambola bato nyonso o bakolanda biso. Loboko na nzambe kite sala. Obika bola mo nzambe. Toloba lisusu nini soki yesu te. Mais nazongi kota bandeko na ngai na moni mede yaya. O babenga biso mama tozo yeba ndenge tokozi ko se situer te mais na koma kiti bisika bandeko bazalaki pona kozwa bango parce que nayokai bango mwandambu mais ngane na proposaki bango soki ba rolela na émission po isona bango eza pasi na mukuso na kwe koloba yango wana parce que nakuti bandeko barolela rolela ti wapi nde nakomaki wana parce que eza mosala na biso oyo tokosala bazalaki na besoin na biso baleka na émission me makoki ya kokoma awa ezalaki te nde toyaki kozwa bango nde nayebisi bango bon lokwa bobengi biso soki ozali na poso oleka émission boya boleka na émission na mokuse na bandi yaya bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu. Merci. Ngana yebi nanga kombo na mais bande ko mso talo ba ebite kombo na. Kombo nanga Plamedi. Plamedi. Waouh. On dirait dans la même émission mo ka Plamedi awa. Si je me trompe pas. Oui. Mais quand on a ça ba Déborah trop na ba Plamedi. Qu'est-ce qui se passe réellement les Plamedi et les Déborah? Ya kombo na nani? Jenny. Jenny. OK. Bon prière. Oui, OK dans l'église. Au Sambela. Oui. To ben on ka terme wana. Bon, avant tout bando solo, est-ce que tu ko peut s'en merci. Okay.
Nzambe tata topesi yo merci tika ete kembo pe lokumu ezonga pai na yo tika ete masa tokosola na bandeko na biso lokumu ezonga kaka epai na yo totiki bandeko nyonso bakotala biso na katikati nisika oyo nasala loboko na yo pambola mama moko papa moko ndeko moko akoleka na difficulté azoleka na baproblème azoleka na basusi ndeko moko oyo aza na problème banda alali likola mbeto aotelema te tika ete prière alléluia telemisa ye na kombo na Yesu à croire kaka que tu es vivant à telema totiki mboka Congo la paix au nom puissant de Jésus amen. Amen. Oui, ndeko Plamedi nazoyoka yo mago ando ebisa biso tozola libanda mama tozokoka te mama toyebi te tosala nini mama tata mwasi na biso tozoyokana te nalobaki toya kosolola yango awa na émission. Merci. Ce que mon toye a vraiment maman c'est que biso bana yo toze kosuka vraiment tellement makasi ya makasi vite comme mener eza yango te o tokanaki te ke tokoki komene vi yango mais tokomi komene yango pasi vraiment eza makasi makulutu na biso nga na ndeko ya mama ye ndeko ya tata abengana biso tokomolala libanda tokenda kosenga bambongo na nzela papa kufa mama kufa donc tona lupango munene oyo tokoki ke mama aza na ye te me ata place ya mama place ya papa bopesi biso donc cause oyo tosibir lelo eza po réclamation ya biso ya badroit ya baparent na biso bapesi biso ta baplace tovandaka porte moko tovandi porte moko tozula ta banefiske totanga mwa classe oyo ezokoze wana eza tata mwasi na biso deke toréclama badroit na biso grande ndoki ya tata mwasi wana donc okocomprendre te mama tosuki yo monde ke toyebi ke so toye awa topose ka na biso bozwile biso solution. Place na kuta ebino eza pa banani place yo kutaki biso donc eza kaka kosenga bosengi lelo bolali lobi kuna bakolo place baboyi babengani bino bokeli su kuna bosengi babengani bino donc tolembi vraiment mama tolembi toyebi kende toye solution ezwama tata mwasi na biso abengana biso donc ok ndeko Plamedi pe mana mamuke ya meka ko expliquer ngana mama tosouffrir makasi tokomolala na babalabala na banzela kosenga tosouffrir makasi tata mwasi andoki oyo alie papa na nga lelo tokomi na suka tokomi kolala libanda tosenga kuna tikala ta kosala vi oyo na kanda kosala ta vi oyo te onga komosala tata mwasi lelo asali biso boye nzambe alimbisa ye abomaka babo baboti na biso oyo biso lelo tokomi kosufri tokomi otambola babalabala vi oyo nakanda kuna nasala yango ata te nakomi osala yango nakomi obima na mibala bato mpo lelo nga nakoma boye akoza tata mwasi oyo nzambe alimbisa ye yaya zela moki makambo eza pasi okomensa avini nasaka efort mpo nasunga ndeko na nga tokoma kolala na hotel ok likolo ndeko na nga tata mwasi oyo ndoki motema mabe nde omoni ye wana ndoki ta biso lelo tosuki ta vi oyo biso tokomi komene sikoyo bolala na hotel c'est-à-dire efonctionna ndeni kosenga kaka kobimaka na mibala bato mpo nga nalalaka na ndeko na nga oyo nasala les actes tokela mpo bakamarade baobenga na biso lelo biso tosuki ta vi oyo biso tokomi komene likolo ndoki. Ok, so na comprendre bien boluaka hotel moko o bolala na butu. Oui. Ah, na mo inde bobimi boke vanda place na kuta ibino. Oui,
eza bon. Ok. Na comprendre pour na comprendre place wana te. Donc place na kuta bino epa ba camarade na Pa bino. ba camarade. Pe ba parents na bango ba olinga te. Tovanda kaka na force mo benga na biso to sa nini. To sa nini na kana ko sa ta vie otenga lo na ko mo sala ngo. toteka mai Nzambe yoka mawa. Siko yaya na lobi boye. Siko fiango comment sala ya ozwa mibala bato obima utelema na bututo ba esaka ba cop ba Ka ba kopi ba oyela biso. Ka ba kopi kaka. na ba tuka bo travailler na balabala kaka. Oui. Ki non mutu mwaza pesa mwasi mo boye. Ay. Expliquer nga za ndeni, expliquer nga mukuse. To sala ngo ka poto na to lala to luka ka pesa lala po ba camarade ba parents na bango ba olinga te. Siko to suka wapi? To suka wa kolala pe na ba prince bongo ba to benga na biso kolala biso. To suka wapi? Yonge senka to sala bongo likolo mama ndoki o benga na biso alia ba boti na biso. To suka wapi? Ok. Donc si je comprends bien, bah il no cop que nini Jomo Waza awa au $4 petit pourcentage. Oui. moko tomona to sa nini moko tu mama bayeli okopi bobimi na mobala bato akimi yo papi ope mbongo te akimi akei so eza maladi na ye apesi binongo bovivre ndeni na condition oyo na maladi na nzoto okoki koimagine Yaya nalingi na yeba mwa moke poto continuer bino bale bosa ya na leki oui ya papa mama moko te boza ndeni ye mwana mama kulutu nga mwana papa leki obongo o bozolo batata mwasi wana ye azanga na kobenga tata mwasi na kobenga tata mwasi ye akobenga ye mama kulutu ok yo bimi na mobali ya bimi na mwasi donc papa na yo na mama na ye na tata mwasi wana baza bandeko eza bongo eza bongo bon yaya siko nini vraiment elekani qu'est-ce qui s'est passé bon comment elibana ndengeni bo expliquer nga siko calme lopango eza ya koko na bino te ok lopango eza ya koko na biso te eza pe ya makulutu te eza eye te siko bobima libanda nde tobimaki libanda mpo tobandaki koreklame badroit na biso tobimaki tata mwasi alia bango ti alia mama ya biso aza te tata mwasi andoki wana alia bango mbali bakufa oui oui papa vakufa baki ndeko na ye muta nini papa na bino oui avakufa aloba ye bongo oui ndeko ne muta nini yaya bongo yo ezaka bongo nde ye alobi mama vakufa alobaki on vraiment clair ke ntina okata motema boye eza ndeko na nga mo muta bominga donc mama abino mpe ndeko na ye mpe muta bomi ye oui yo mpe papa na yo mpe ndeko na yo mpe muta bomi ye oui donc talobake yo obenga ye tata mwasi ya obenge mama kulutu donc aboma bandeko na ye na même jour le même jour le même jour ndeni donc papa na nga akufaki na 12h ye mama na ye akufi na 18h jour moko le même jour bo exposer compte là moko oui siko vi obo komi na ngwana ya bozwa mibali ebana ndeni yaya yo plamedi yo expliquer vi ya kozwa mibali ebandaki deke tomoni souffrance eleki toteki bamai tokoki on lisusu te tobi te vi oyo tokende nango boye ti wapi nde tozwaki décision toluka mwa hotel tozwaka ta place ya kolala me na ntango boye eza nango kindumba te pour moyen de vivre bovanda boye esika bovandaki mwa mutu mo boye te mutu mo boye eza na posa ya boye boke asali babesoin na ye azwi ta mwana fiske 10 000 15 000 francs
apesi bino po moyen ya kovivre ya futa hotel ya bato ya lukata mwa elamba mwa kolia yango moni cho ezalaki te wana babenga yango kindumba intelligent moto comprendre te mais eza déjà kindumba. C'est quand tu fais ça déjà, bon, je vous condamne pas à éviter situation ni non wane ko les kanango je ne t'ai pas là mais c'est un peu ça parce que hôtel wana bofutango chaque jour faut payer l'hôtel parce que l'hôtel c'est chaque jour donc chaque jour vous en a obligation ya osala eloko wana oui chaque jour ok sikoyo tata mwasi cause ni na bimisa bino libanda. C'est vrai boya ko réclamer ba droit na bino. Ezaki réclamation ezaki pona ni droit ni bo réclamaki. Koloba to la place boy oh boy bino boza ba salité boy to bima boy biso ba to ebika biso ba jeune fille ko bimaka. To bima boto ya bino boy ko bimisa biso ko la c'est tina niveau la station ki koso. Yango to sala ki bon azwa bengani biso. To esa pesa biso porte mo ka limita azwa bengani biso kan biso bando. Après ça bino porte mon kalopa na part ya ba papa na biso na ba part ya ba mama na biso boya kan biso bandoki OK boke boye biso tata moi c'est biso porte po boko ma ovanda to po boko ma ozombo ozombo to ko vanda ko porte moko nditi porte ya na part na ye ya papa na ye to lalaka nditi na part na nga ya mama na biso to tamo ba locataire ne fils que tamo suka sanza ko tamo provision ko somba yo mo kai biso ba jeune fille to zalaka OK de sens wana sko yango epose ki cause oyo ya ko benga na biso ko kanga biso bandoki biso mutolia ba parents na biso est-ce que imaginer pena papa to mama wa botinga ina liai pour le biso to suka biso to koma tina niveau yango to ko réclamer apesi biso par na biso po vi o to lembi yango ti wapi apesi biso par na biso soki aboyi ko pesi biso par na biso siki to tika kalipa OK to tika ngo po to ba compte ya mama na ngai po compte ya mama na ya papa na pardon to yebaki to sala nini donc yo zu compte sa maman na yo ya yo ya zu compte sa papa na oui le pango ezaya koko na bino te mama ezaya koko te eza pe ya tantine te eza pe ya mama te eza pe ya papa te OK le pango wana ezaya donc cousine ya mama na nga wa botinga ya papa na ye même si ya tata mwasi oh là là eza ya mutu pe te donc oh na papa na mama na yo na mama na nga ya yete ye pete na papa na ye ya yete na ye tata mo so bengani bilo ya yete donc cousine wana ya ba parents na biso bon voilà aza wapi cousine na biso aza na mabele déjà akufa oui cousine na ba parents na bino akufa abotaki te azaki mwasa mundele azaka mwasa mundele munde tatikilaki lupango siko question oyo na mituna ekomi ndenge nini kasi tata mwasi oyo azali tata mwasi na yo aza mama kulutu na ye abimisa bino libanda OK bon onzo ya ekomaki ekomi ndenge ni bo papa na bino papa na ye na mama na yo bawela lupangu wana et puis bakota mabele koma ndenge nini siko nani nde mukolo lupangu aza donc cousine ya mama na nga mama kulutu tant cousine na bango auteki mboka ye mama kulutu na biso mukolo lupangu pesa bien mama kulutu na biso tant auteki mboka aye abengi mama kulutu abengani biso tant yepa yo kufa nde atikileki lupangu nde atikileki lupangu tant atikile lupangu tellement que biso wana ku biso to siko to sunga bino koteni kosunga biso eza biso to na posa to zo ba part ya ba parents na biso posa na biso ezaka yango wana
tata mwasi andima kopesa biso part ya baparent na biso parce que le parent eza pe ya ye te ye esko azokanga ngo ye encore aza na bana ye esko na part na ye elingi ke le parent wana etikala héritage ya bana na ye donc ya linga récupérer yango etikala ya ye na bana ye pour le coup la babengaka ye mutalibosa voilà so na comprendre bien. Voilà. Merci beaucoup. Bino boyo réclamer par yaba parent na biso yaba boti na bino. Oui. OK, d'accord. Merci beaucoup. Je pense que on va prendre une pause et puis on se retrouve après. Merci. Sala, juste, Yabolingo, pour n'avoir orphelin. Felina, les âmes que pleurent, avec Yaba orphelin. Voilà, merci beaucoup de retour sur ce plateau. Pub Nepso Yangoana. Orphelina, bravo Jésus. Yangoana, les âmes qui pleurent pour na demande na binon de to commission. Bravo Jésus, comme l'émission. Bravo Jésus. C'est le même orphelinat, les âmes qui pleurent. D'ici mois prochain, je crois, les 10 juillet, de tozo ça la inauguration. Il y a orphelinat Nabiso. En tout cas, tu as invité tout le monde. Aux Ana Kishasa, aux Aliwapi, même Namikil Napoto, au Kokikoya, pour que o assiste Biso et Kozala Malamu Mingi. L'invitation est là, vraiment. Il y a inauguration Nabiso. Merci beaucoup à toi, Papa Michel Bakenda, pour nous soutenir. Ba orphelin jour wana tozo profiter le quoi peut toza na vacances to ça la journée culturelle, c'est-à-dire to bengisa bana misusu ya orphelinat mususu pour que ba accompagner orphelinat. Bravo Jésus et kozala vraiment malamu mingi. Problème na biso mususu ezali merci nde to sengi Papa Michel na Paul Bakenda baza ba omi balé ya naleki bakoya. Merci beaucoup à toi aussi, à vous plutôt maman femme Tamara. Ok, merci beaucoup à vous, maman Tamara. Kitsa priaya. Oya osepel sabana. Et ça la bien. Tous a besoin na yo. Osali na besoin de soutenir banana biso, obengi biso. En tout cas, nous avons besoin de votre soutien. Bolemba biso te, tous na posa na bino. Ngala zo benga bato basaila nzambe. Balobi mo solo na ngai mama weti. Na tie yango na œuvre ya nzambe. Œuvre wana na tie ezali juste pour nous soutenir comme musala na nzambe orphelin ba église bato wana ndenga na posa na ba bato pe bakanisaka na kati ya salaire na ya lobi te na longola ta $50 $10 chaque fin du mois na tinda pona ba orphelin ngande na posa bato wana. L'union fait la force. L'équipe tokozala nango nde toza botoza na 5 doigts et senga biso 5 tosangisi yango po tosala musala o tata nzambe atindi biso. L'inauguration du Sila, venez si nombreux et kozala vraiment malamu mingi plutôt, excusez-moi, et kozala malamu mingi boya ebele. Oza besoin koma kolo pangu obenga na plus 243 81 00 27 303 plus 243 81 00 27 303. Oza ina besoin par mois au lobby ngana notinda $50 $100 na zui charge yanda pour nos orphelins na zui charge resombe la bango loso benga ngai parce que bambongo nyonso bando rotinda to sali déjà cahier auto banda kokoma intercession na biso bando zala wana chaque vendredi to prier pour na bino nzamba pambola bino abakisa ebele to kozala wana pour na bondela pour na bino Bobo Sanaba vieillard après inauguration fondation Papa Cheikh Mukadi et Kitana Kitambo pour na ba vieillard tout ça diana ba pampers de qu'on a vu ça tindela biso à partir ya Hollande que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas tout ça déjà na 2-3 personnes ba tindela déjà ba mbongo na bango ils a déjà noté yo na au tindité
tinda pona ba vieillard et kozala malamu mingi bo soutenir ba kaya ba SOS ezolekana awa et kozala malamu mi toko lemba te parce que ça musala tata nzamba tindi biso so moni muta lembi to muto alobi chez biso pe bolingi ko simba c'est ka bengama ndeta sa la nzambe na œuvre sur le plan financier soko bengama o salo wa ngai na lembaka te chaque jour mama weti tozo sam salanza. Voilà, merci beaucoup. Nazongel bino. Il y a Plamedi, il y a Jenny. Na kota mama kulutu na yo, nazo kota tata mwasi. Et pas na ya za mama kulutu et pas na za tata mwasi. Pour la bandeko o balandi biso sikoyo na mwa mukuse avant que tata mwasi akota po asiaye. Bana na biso bazali ba cousine. Oya bimi na nzela ya mwasi, oya bimi na nzela ya mobali. Mais bazali na tata mwasi na bango oya bokoli bango nyonso bakoli ka na lopango be moko. Na lopango wana moko ba parents na bango bakufa, c'est-à-dire ya bimi na nzela mwasi mama akufa yepe abimi na nzela mobali tata akufa. Ba tata na nyonso mibale tata na mama bakufi mokolo moko. Oya akufi na tongo, oya akufi na pokwa. E yindaki ndenge bango moko balobi ete tata mwasi na bango ya lobi tata mwasi nde allié papa na ye ekuna lobi papa kulutu nda mama kulutu plutôt allié mama na ye. Voilà. Oyo eza lususu koleka eteke lopango bako welela o tata mwasi mama kulutu bo comprendre nga abimisi bango libanda ezali pe lopango na yete. Ezali lopango ya cousine ya ba parents na bango. Oh là là, mais il y a des choses hein. Yongo batu va mitema ngo batu bakoma koso. Tata mwasa kotana. Akota poème sou ya une explication vraiment pourquoi bengani bango est-ce que réellement le pango eza yeto eza yete. So que ça le pango na yote. Oko bengana bana ya batu pona nini. Osomba le pango te. O ingi kaka o hérité le pango. Baka o eze belé. Na mokili biso moko tozo ba problème o ba papa na biso ba bota biso ba so ba problème na bandeko na ye conflit ya lopangu ekomi logo alika mususu kala batu bandeko tsaka na mapangu te mais o ekoma lelo non c'est très compliqué tata mwasa akota non pardon parce que na royeba te ba ndeko na biso ba ya so pe makambo eza solo lopangu ya yo bandeko bakomi lisusu awa ni nango boyoko so na yeba ki bongo melinga na ya awate bandoki bilo kasi boko kanga ndoki sikanga yo ya tata na yo yeba dia mama na ye wana sko ndiro Malembe. Pardon. Yaya, pardon. Yaya. Mama, pardon. Mama nangani sana we. Yaya. Pardon, maman. Bon, c'est calmer, pardon. Papa, pesa kit. Bon, c'est calmer, pardon. Pesa kit. Pardon, bon, c'est calmer, pardon. Pardon, bon, c'est là, pardon. Ando kite. Merci. Est-ce que vous dites qu'on s'est calmé? Tous se calmer, s'il vous plaît. Tous sont maintenant au Kimia, s'il vous plaît. Pardon, il y a Plamedi, pardon. Tous se calmer. Tata mwasi. Bazabana. Koko tana otomboka boy likamuni mama langa. Hein? Likamuni bowe na banana. Na zalaka direct. Ezalaka te mama.
bana oyo ozomona mibale oyo plamedi oyo na ndeko na ye bali oyo alia tata na ye oyo wana kuna alia mama na ye mais lelo oyo bakoma kosambusanga ntina balabala mobima bayebi ke nga ndoki nalia batata na bango na bamama na bango yo oyebi ndeni ke bango balia batata na oyo alia tata na ye alia mama na ye mais nazokoma mpo ya bato ti bato batambusinga sango bazoloba bango soki nazobima kaka bo bazotianga mosape na lobi oui bango bazoloba mais yo oyebi ndenge nini ke bango baza bandoki tokeka na contexte wana mpo yo obengi bango mbamo bandoki nga nakangi ka eloko ya liboso olobi bandoki bolia bapara na bino yo oyebaki yango nde kasi natambola na baeglise mama na nga eglise moto eyebisanga verité ke bana wana baza bandoki yango namonaki ke na kindoki na bango nga nakofanda bango esika moko te yango moni nga nabenganaki bango bakende koluka vi na bango na ndenge na bango yango bakendeki so oyokanga mama lupangu na nga eza ya ngai boko ndima bokomona Sela bayaya est-ce que boana misala mibe boza misala mabe bino mibale yo za kindoki Ke mama. yo boza kindoki Yende ndoke liboso. ozokotina kotianga misaka yo zela merci ekomona bokomona botanga kwa mosala Sela pardon bokolukanga yaya Zela Bala suka yo. Zela maman s'il vous plaît comment ba église elobi ki bala mibale baza kindoki bongo ba église yango balakisaki yo bazali na makasi osisa kindoki yango te tokende ka na peso no raison mokie sikoyo église yango yo kendeki okokai komema bango te badélivre bango esengeli akobengana bango libanda bango balinga église kaka ntango bayoki ke tokokende église bakima bango moko baboyi na bango église kaka bino namemi bango na église tokende kwa basala bino délivrance mama baboyi balingi bakanga makali mosala bango kaka kindo sikonga na sani nakanga bango na makasi anga nabenganaki bango bakende na bango nga natika na nga libre mpo nga bana nga tozokende biso de tata moi ça va ça bana. C'est là maman nangai malembe est-ce vrai que le pango yozo vandeza yote mama nayebi bien ke lupango eza ya cousine na ngai ok mais eza mpe kaka ya nga ozo comprendre ya mama na nga na sensi nini cousine na ngai ye mo moto abengisaki nga alongo nga na village abengisi nga na kina ye kisasa koye na ye kisasa apa na ye navandaki epe lupango ke ya mobali oyo bazali kovivre na ye azalaka nde mondele ok mobali wana ye nde motu apesaka ye lupango wana mama nde azwaka nga atie nga wana nga nakomi kovanda wana na baparent na bango tozovanda nzambe abendi milimo na bango bakufi bakei koma ke ngango bakoma kotianga mosalo basomisanga ntina quartier nga ndoki kana eza ndoki te mama malembe kasi malembe ok nasepeli lokolo lobi ke nasepeli ke lokolo lobi ke lopango wana eza ya yo te eza ya cousine na bino eza ya ye pa aza ndeko na aza ndeko na mais siko lokola yo tika lokola mama mokolo siko soki bana basengi opesa bango ata porte moko bazwaka ata kovivre oboyi mpona nini mana opesa bango lopango ndeni bano bazobanga nga te bazofinga nga bana na nga bazofinga bango te me bango bafinga nga bazolakisaka mosape mama te yo moko okosepela pena ndenge wana makambo bango basala ngai mama nakende opesa bango pena lupango bavanda ata porte moko na kondima ngo malamu basufri na bayeba na pasa mokili ndenge ezali te ndenge yo oboti bana na yo ndenge ozoyoka pasi na bango ifo ozwa mpe pasi ya bana ya bandeko na yo lokolo ozo reconnaître ke lopango wana eza ya yo te pesa bango pari ya baparent na bango batikelaki yango nde ngai na minute eza lupango na nga mama est-ce que bapesaki yango vraiment boye mama présence na bango tosala nga bien te mama yaya botika na nga nalukila bino solution yaya mama Zela malembe soki pe ya kufi mama ya bino na bomi ete me nazopesa exemple ndenge mpe baninga bakufeli baninga
bino nyonso tu boza na droit lopango wana ndenge moko soki bandeko bazo réclamer droit na bango il faut te ya maman no pesa e conseil ya na ngai maman o baza bana bandeko na yo lopango yo lobi ki batikela ki opa cousine no abala mundele mukanda neza na kombo na yo ya na kombo na ote bosko solo beza yo ndeni na baloba na mama ndinga tikela kinga lobi na ngaki wana lupango na yo yanga pe suko na zwa pe lupango wana koma yanga iti maloba mowei ndeyo yanga suko na zuma loba wana na kanga ona motema na nga mama OK est-ce que loko eza makama mowei eza ka liloba eloba maki mais l'état yebaka nde mokolo to bakomi na kati ya mukanda soki eza na kombo na yo te eza na kombo ya cousine yango abotaki te mama donc soki abotaki te bino nde botikali lokola beritière na ye po boza lokola ba cousine na ye problème eza te siko bango ba parents na bango bakufi c'est que bango il faut bazwa droit ya mapangu wana ya ba papa basengi oka ba porte à pamba ko pesa bango ta ba porte à pamba te mama ba porte ninga na pesa bango na zandokiti siko so na pesa bango ba porte na olia bango te bano komiki kisezate bango bane omona bango Ils lobo kata sonité. Oyo ba soni ayibite. Ayibite. Maman na. Na zo na le pango na ba locataire na ba pesa so. Aterenga suka. Ngana soni ya bambo ba locataire na. Décision na bino esani. Décision na bino ya suka. Obiso to sunga bino esani. Décision na biso eza le pango wana ete kamato to te kamato bango ba zwa biso pe biso. Bango ba ye tati na ndoki o akena bango. Ndoki wana so. Keba na pomba ndoki wana keba. Kanga na biso ya boma yo mwana keba. Okosi. Okosi minuka vi mukuse. To so nuka vi no luka. Surtout yo kutonya ta mwana. Osaki pungu na minute botata la kipungu. Merci. Bokondukanga. C'est là. Tout se calme. Ya pardon. Mama nazoyoka. Lokola ekomi bongo. Ngana osenga na yo opesa bango droit na bango oteka lupango. Kaka lelo kakulu. Te siko te. Mama. Okoko tshanga te jour musute kaka ndenge na ye kaka pe kaka na makamu so kaka na pesa kaka lelo kaka. Te na lobe pesa bango lelo te. Ezali likambu otozo luka tozwa solution. Lokwa bo yoka te. Ye lobo pesa bango porte te. Bango bobi bo fande sika mon côté. Lokola bango baso réclamer eza te ke opesa bango. Soki bango baso zwa po baso représenter ba boti na bango. Baso représenter bandeko na yo. Ata so bandeko no bazaki na bon moyo balinga balinga makambo ozo sapo na bala na été également pe bana oyo ba kolinga te makambo o bango bazolo ba pona yo soki ba parents na bango bazalaki po yo zandeko na bango ba kolinga te bana na bango ba manquer yo également pe bandeko na yo ba kolinga pe te yo o maltraiter bana na bango bana ba olala na ba condition mabe mais bino bozana lopango munene yaya maman na ngai est-ce que moyen ezali boluka possibilité ya sala nini o boteka lopa mpo bango bazwa part na bango bapesi o part na yo yo tikai na part na yo ya zwi part na ye ya zwi part na ye pona nalala nano nakanisa nano bongo na kopesa réponse kaka ya briske kaka bo na ndimi kaka ata kutuna kozongisa motema ngo sima mais faut nalala nano na raisonner olala nano raisonner c'est que to tika yo olalo raisonner bano ba exacte mama za mtema mande ata mtema be ata mama na yo na siko che usafi te siko to sa ne siko ukonzo soba te nenga zona kala te bozoka pena te mariage azoba la kala te moyo na fete ona ba kombia ni bala butu te ya normal bala ya sando kite na tine bile moyo ba para na bile ko te ngana ni ya kala te akobota te kana pesi bino de solution bozo soane la nini allo bakamba monda vanzi wana akela la rezo
boso na boyi nanga na bika etekama te tala mwana so ningana comme soki pungu Maman, yo so karamaka comme c'est lui très impoli mama azotanga nga te yana boye être yo comme c'est lui pungu ndende est-ce que ça peut la kindo kyango pamba na komelo ko pamba mama pulutu na yo oli kobanga ete yo mama na rasu na likambo oloba te yo sikoyo soko opesa ozwa décision ozwi décision soki opesa conseil opesi conseil na oyokela sikoyo oyo na koloba so eloko te tala oyo motema na elingi. Bon, ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tout s'est calmé. Il y a Plamedi, il y a Jenny. En tout cas, malgré ma communion, surtout les cani, na rolinga te, quel que soit Mama Kultnabino, ndenge azali ndenge bozoloba, a bo matila evo bo finga ndenge pe mama pe baza bana na yo. Soki sorcellerie ezali wana ekomi makambo e bolandela na prière. Loko lobito pe sa solution na ngeza boy na mukuse bano bazana no basi kitoko vi bazo mene na balabala eza malamu te soki bazwi ba part na bango eza malamu mingi ba oyeba ko se situer ya ki aswi part ya mama na ye ayebi ndenge osala ye pas zwi part ya papa na ye ayebi ndenge osala bino pe botika na part na bino boyebi nini bo osala yoko yoko zo ata 50%. Au PC, bango 25%, 25%. Soit aux 40%. Au PC, bango 30%, 30%. Bazo kaka 25%. 30 sunde ni mama. Oh. Oso mona teke bango bazaba na mekeba ke lekela nga soko na mbo. OK. Te ba olekelo na mbongo te nga na solo ba bongo pona ni po yo za mama mukolo na sima na ligne ya famille ezali. Bango bazwa ba pourcentage ona zolo ba na lokolo lobi bongo ba yaya s'il vous plaît. Tozo tika dossier na bino oyo na maboko avocat. D'accord? Merci. Na maboko avocat. Bo tika kotungisa tata mwasi tika kotungisa bana. Avocat ya shebiso azali awa bisika boye yende akolandela dossier atia nini lopangu avant. Soki mbongo etekami yenda kokabolela bino mbongo wana na leta eske toyokani. Topesa bino avocat topesa avocat. Topesa ka avocat mama. Topesa avocat. Mama topesa avocat topesa avocat. Mama naza suna likambo lobate. Yo sokati déjà likambo. Topesa avocat. Merci beaucoup. Merci, on arrive à la fin de cette émission. J'aime ça. Même si on commence l'icolo, mais ce qui t'a chité, na kimia nzambaye, asali musane, to résoudre problème pour que badeko bazwa solution que za malamu. Je sais que procédure que za moulayi, chercher les avocats, autoropé ça na ba moyen na biso pour soutenir nos yaya, mais ne manque pas pour l'instant to ye bandenge to ko ça pour na bandeko na biso, ou tout ça mina di solo bandeko ba yaya pour na conseil, tout solo ngona sima ya émission. Pour moi na loba makambo oyo boyebisa kinga a obozo sala na misu na bango ekozala te d'accord mais na sagesse nyonso na koloba ka botika musala wana solution so ezwami de temps à autre ti mukolo pango etekamaka soki oza na besoin quelque chose bobengi ngai oto mona nango pona bobanda ofuta bolongwa wana bolongwa place bozolala wana na hotel wana eza malamu te d'accord. Pour l'instant so boko ko yana bolinga orphelinat na biso na matete na via 27 boye so epe bolinga bokende kuna pa na biso pona saka na pa na biso boye d'accord. To solango après émission na muketo komona nango to kosunga bino en attendant le pango tekama soki Christ azongi te ngana bino to kutani mbala sima. Merci, que Dieu vous bénisse. Sala, Just et Abolingo pour n'avoir orphelin. Felina, les âmes que pleurent, Avina, Yaba orphelin.
Biso Télévision, chaîne oyo ekokani na yo.